IHP Media. Naye koyebisa yo nkolo alobi na ngai bongwana po batu ebele pe ba bongwana sima na yo. Asali yo grâce ba oyo peut-être ezali ba dernier message mara ya lebosha ba dernier message oyo azali kopesa yo. Oyebi yango bien esika yo zali na mukoloni ya kokufa oyebi yango deja. Mara ya lebosha Papa Kofi Olomide oyebi deja ke ngonga na yo ezoko koma. Mais Seigneur Jésus-Christ alobi yaka mon fils. Viens. Tu es encore le sali. Viens, mon fils. Viens. Lolenge criminel oyo ba tachaki na la croix ensemble na Seigneur Jésus azalaki destiné pour na kende na liwa na enfer na lieu de tourment kasi na ngolu na ye asalaki nini aye ko reconnaître que asalaki mabe. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Mes bien-aimés, mbote na biso nyonso, shalom shalom, bisika nyonso tozwami tika ete nzambe ya lola a zala na bino, tika ete nkolo asunga biso nyonso. Ngai ndeko na bino komo na ngai frère Aaron naye ko se présenter lisusu liboso na bino po ete toko ko kabola oyo nkolo atie ngai à cœur. Liboso to banda nazana communiqué moko na kopesa na bandeko nyonso oyo balandaka ngai. Lelo ezali dernier jour pour na kosala live direct. Compte tenu ya moi ba occupation na moi ba responsabilité mususu oyo nzambe azoko bakisela ngai na kobanda kosala ba video na kokotisa ngo na chaîne na ngai ya Drink the Water of Life TV, mais ekozala lisusu live te, ekozala lisusu direct te. Mais chaque semaine au moins vers ba samedi na kobanda ko pesa ba message pe na kokotisa ngo na YouTube na ngai Drink the Water of Life TV. Oyo nde ezali communiqué ya important na lingaki na epesa bandeko na biso nyonso. Ya mibale na lingana loba ete bandeko na ngai ngonga ezali ya kotanga na monde spirituel. Yango wana ezali kosenga ete biso nyonso to si mobiliser na évangélisation. Évangélisation elingi koloba que to teya que Seigneur Jésus-Christ azali koya po na mbala mibale pe esengeli na biso oyo toyebi à propos ya Seigneur Jésus-Christ tika ete tokende pe na tour na biso tokwa koteya yango epa ya bato mususu. Ekozala na nzela ba message, ekozala na nzela ba video oyo bozali kolanda pe ekozala na nzela ya kokabola tract. Yango wana na ye kosenga na bino ete boko kokabola message oyo na ba contact na bino nyonso pe boyebisa bango ke ba subscribe do ba s'abonner pour que tangu nyonso toko ko lendisama moko na mususu à propos ya liloba ya nzambe. Pe na ye ko belela istusu mbela epa ya bandeko nyonso oyo bazana bisika ko bondela te
oyo nyonso azwami n'importe quelle partie ya mokili oyo azwi déception na église to na bandeko oyo soi-disant baza kobengama basaleli ya Nzambe mais bizaleli na bango ezali ko correspondre te na appel ya Seigneur Jésus. Alors bandeko ebele balembi bakomi dessus pe bavandi na bandako en pensant que peut-être Seigneur abosani bango. Mais bien aimé, na ye koyebisa bino na journée ya lelo ke Nzambe abosani bino te. Yango na bobenga Évangéliste Linda, numéro na ye ekosafishe na se ya écran po ete toya ensemble tozala réconforté totanga liloba. Ezana ebele oyo bayebaki kotanga Bible te, lelo babandi kotanga Bible. Bayebi kobondela te, lelo bayebi kobondela. Ba problème nyonso yo zanango spirituellement boya bandeko na ngai tosangana elongo to bondela po ete ezali esika oyo ezali ko préparer batu na mateya oyo solo ekokotisa batu na lola. Yango wana me bien aimé, mbela ezali na mutu nyonso bisika nyonso oyo yo zwami na parti ya le monde. Benga Évangéliste Linda ako pesa yo ba directive. Ozoko ya kokutana na yete, ozali ko ya kokutana na mama Esther te, kasi ozali kokutana na Seigneur Jésus-Christ ye moko oyo akufela yo na ngai po a libere biso na bowumbu oyo munguna achabiso. Oyo nde ezalaki de communiqué ya très important. Titre na biso ya lelo ezali ete nani azali mokonzi ya mokili oyo. Nayebi ke lelo oyo soki totuni mutuna wana mutu nyonso akolobake mokonzi ya mokili oyo ezali Nzambe. Mais bien aimé bandeko na ngai, réponse oyo yo ozali kokanisa bibliquement parla tokomona lelo ete mokili oyo mokonzi nango ezali Nzambe te, kasi ezali na mutu moko oyo azali ko diriger mokili oyo. Mais avant tokene na mozindo na question oyo toyeba nanu mokonzi elingi koloba nini. Mokonzi na hébreu elingi koloba nini. To na français toko kobenga ngo un dirigeant qui dirige ce monde. Dirigeant elingi koloba nini o babengi na anglais ruler. Ruler to dirigeant ou mokonzi na lokota ya ki hébreu elingi koloba sargel. Sargel na ki hébreu to lobi yango na ba lettre oyo toko comprendre eza S-A-R-G-E-L, sarger. Na lokota ya ki hébreu elingi kolimbola souverain, gouverneur ou maître ou empereur. Donc eza na 4 significations na mokonzi na lokota ya ki hébreu oto bengi sargel. Donc souverain, gouverneur, maître ou empereur. C'est ça qu'on appelle mokonzi. Alors, lokola toyebi définition ya ebandeli toko tasikoyo na lisolo na biso nani azali mokonzi ya mokili oyo. Qui dirige ce monde? Toko ya kozwa ndakisa moko. Ezali lokola propriétaire atongi ndaku na ye. Tangu atongi ndaku na ye, abongisi yango bien, atie ba fourniture na kati. Ba mbetu, ba kiti, atie ba peinture malamu.
locataire aye kaka kokota. Tango aye kokota, devoir na ye ezali que azwa soin ya ndako wana, na kati ya contrat ba signé azwa soin ya ndako wana, et puis abebisa ata eloko moko te na kati ya ndako wana. Amen. Pe devoir mususu afutaka mbongo na ye chaque fin du mois. Contrat est signé après mukolo lupangu akei na ye. Quelque temps après, locataire ali ko futa lisusu ndaku te, abandi ko bebisa ndaku, abandi ko pasola ba kiti, ba peinture ebandi ko beba, pe abandi ko yebise pa ya ba voisin que oyo ezali ndaku na ngai na kosala nyonso na changer mikanda. Mais bien aimé, soki mukolo lupango ayoki bongo akosala nini? Akoya kopesa préavis epa ya mukolo epa ya locataire na ye po abima na ndaku, abongisa ndaku na ye, acha ba fourniture mususu, acha locataire mususu. Oyo ezali plan ya mukolo lupango akoyo kosala. Par rapport à exemple na uti kopesa bino me bien aimé, ezali lolenge moko Nzambe tango asalaki mokili oyo. Nzambe aye kosala mokili oyo, ache yo na ngai po tovanda na mokili oyo, tozwa soin nango, to tambusango na lolenge oyo ye alingi. Mais eloko nini eyaki kosalama? Mokili ezali ya Nzambe asali biso, pe abongisi yango. Bible alobi na biso na Genèse ke ayeko tia ba nyama, ba nzete, pe ba biloko nyonso, mabele ekomi malamu, azwi sikoyo mutu atie na jardin d'Eden. Eloko ye kosalama eke rébellion ebimi na lola. Soki oye kotanga mukanda ya Révélation chapitre 12, tangu bitumba ebimi na lola, Satan le diable azalaki précipité aye sikoyo na mokili oyo na ba ange na ye oyo tobengi lelo ba démon. Basali nini? Babandi sikoyo kokonza mokili oyo. Na jardin d'Eden, c'était la même chose. Diable aye kokosa Ève alobi ke est-ce que alobi na bino ete Nzambe alobi na bino nini? Ye alobi na biso ke tolia mbuma oyo te mukolo tokolia yango tokokufa. Alors Satan alobi na Ève ke Nzambe akosi bino, soki bolie mbuma oyo ya koyeba malamu pe mabe, l'arbre de la connaissance de la connaissance, boko fungwama misu, pe misu na bino eko fungwama boko koma lokola Nzambe. Alors mutu olie azala na sous règlement ya mukolo mabele, mukolo mokili lokola locataire, a se rebeller contre mukolo ndaku. Et c'est ce qui se fait na jardin d'Eden. Adam a commis rebelle ya Nzambe, andimi na autorité ya Satan le diable. À partir ya wana mokili ezalaki lisusu dirigé epa ya Nzambe te. C'est vrai ye mutu asali yango, mais ezali lisusu dirigé epai na ye te. Nzambe asali nini? Alongoli sikoyo protection divine oya ye epai Adam na Ève. Nde esika siko tangu rebellion eye ko bima lisusu, Satan tangu aye ko bebisa mokili, si bien que lelo oyo mokili oyo ezali lisusu dirigé epai ya Nzambe te. Mukolo mokili oyo akoma ko dirige yango mukonzi nango ezali Satan le diable. Oyo akoma souverain nango, akoma gouverneur ya mokili.
akoma maître nango, akoma empereur ezali Satan le diable, parce que l'homme de le début s'est rebellé contre ba directive ya Nzambe. Nakansi tozo kolanda bien mais bien aimé. Yango wana Seigneur Jésus-Christ tango aye na mokili oyo po ayebisa bato ke oyo bazali kolanda na mokili oyo azali ya yete. C'est vrai, papa ne mutu asali mokili, mais oyo azoko diriger yango, ce n'est pas lui, Dieu. Ayako confirme yango me bien aimé to zo ba Bible na biso na verset ya Jean. Na verset ya Jean chapitre 14, le verset 30. À le Biboye, Jean chapitre 14, le verset 30. Oyo ezali Seigneur Jésus-Christ. Yemoko mutu azali kolobana biso. Alobi que Jean chapitre 14, le verset 30. Ayebisi biso pe ayebisa ki ba disciple na pe azoyebisa yo mutozo talangai. Alobi boye. Je ne parlerai plus guère avec vous. Dans ma version, que je ne parlerai plus encore avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, a lobi yango noir sur blanc. A lobi que le prince de ce monde, azwami kati na ngai te, pe azali yangate. Pourquoi Seigneur Jésus-Christ a dit le prince de ce monde? Ça veut dire que ce prince qui est en train de diriger ce monde n'est pas pour Christ. Il n'a rien de Christ en lui. Oyo ezali, liloba Seigneur Jésus-Christ a confirmé que mokili oyo, mes bien-aimés, ezali diriger lisusu et pas ya nzambete. Yango wana lelo oyo ayeko confirmango lisusu tangu Satan ayaki ko tenter Seigneur Jésus-Christ na eloko moko oyo tosalaka vraiment attention nango te, mais à partir ya verset oyo tozotanga ya Matthieu chapitre 4 le verset 8-9 eko yebisa biso pour la deuxième fois, Seigneur a confirmé que mokili oyo, mes bien-aimés, ezali dirigé et pas en zambété. Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 4, les versets 8 à 9. À le Biboye, le diable, donc, oezali conversation tangu Satan a tenté Seigneur Jésus. Tolanda bien. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Amen. Satan a comme ma Seigneur Jésus-Christ likolo ya ngomba. Ayeko yebisaye, ayeko lakisaye tout le royaume du monde. Ça veut dire que ezala royaume où le président Amérique, la Chine, l'Afrique, l'Europe, tout le royaume du monde bien entendu. Ayeko lakisango Seigneur Jésus-Christ. Non seulement le royaume, mais avec leur gloire. Amen. Alobiboye. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adorer. Mais bien aimé, Satan a dit que nakopesa yo biloko nyonso oyo soki o se prosterner devant ngai et puis au sambeli ngai. To poser ma question, mes bien-aimés. La personne donne toujours ce qu'il a. Nandimite que soki eloko ezali ya yote,
ko proposer ngo po pesa ngo mutu. Donc, quand le diable a montré d'abord tout le royaume de ce monde et leur gloire, ça lui appartenait. Raison pour laquelle a proposé yango et pas ya Seigneur Jésus. Alors que nako pesa yo yango, oko pesa mbongo te justement sambelangai pe fukamelangai. Réponse ni Seigneur alobaki. Totangi na verset 10, et le Seigneur Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, Makomi elobi boye, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Mais bien aimé, Seigneur Jésus-Christ alobi na Satan teke, biloko oyo yozo proposenga ezaya yote ezaya tata na ngai. Il n'a pas dit ça. Parce que ayeba ki déjà que eza na sous ya autorité na ye. Lokola locataire anganzami na ndaku abandi ko sala déjà ba démarche que oyo ezali ndaku na ngai aluka abotola yango. C'est comme ça que le diable aye ko nganzama na mokili oyo mutu nyonso oyo azoko tambwisama na gouvernance ya mokili oyo oyo locataire azoko sepela na babiloko ya ndaku oyo mukolo lupangu et mukolo ndaku atie abandi ko gérer na lolenge na ye. C'est comme ça que le diable est maintenant azana mokili oyo. Preuve ya verset oyo touti kotanga. Alléluia. Yangwana Seigneur à Jésus-Christ à lobiboy. Lokola mokili oyo ezali déjà dirigé epai na ye, aye ko pesa conseil epai ya ndeko moko azoyoka ngai. Tofongola lisusu Bible na mukanda ya Jean, eza eloko moko très important apôtre Jean aye ko yebisa biso. Na Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2 le verset 15. 1 Jean chapitre 2 le verset 15, Togokita na 17. Du fait que mokili oyo touti koyeba déjà que oyo aza mokonzi nango ezali diable aye ko benda biso matoi na eloko moko. Alobi boy, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Aye koyebisa ndeko moko azoko yoka ngai. Seigneur a inspiré l'apôtre Jean. Aye koyebisa ngai na yo. Tolinga mokili oyo te na biloko ezali kati na yango. Oyo nyonso azali kolinga mokili oyo, Bible alobi na biso ke bolingo ya tata ezali na yete. Biloko nini oyo eza na mokili oyo? Tokiti na le verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, biloulela. La convoitise de la chair, biloulela. Mais bien aimé, ce qui osa na comportement, yako lula biloko ya batu. Ce qui omoni eloko yope fo zala nango kaka. Yebake, ozali déjà ko servir maître mukonzi ya mokili oyo. Ozali na se ya gouvernance ya empereur ya mokili oyo. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, posa ya nzoto. Nzoto ezali kosenga olata malamu. Nzoto ezali kosenga olia. Nzoto ezali kosenga foko chango ba meshi. Nzoto ezali kosenga foko chango ba pantalon. Nzoto ezali kosenga fo bakisa manzaka. Nzoto ezali kosenga fo bima bie po orgueil. Eya epai na yo omimona ke yo kaka nde oleki ba mususu. C'est ce qu'on appelle les désirs de la chair. O sepelisa nzoto na yo. A part ko sepelisa nzoto na yo ekotindo kende ko sala ekobo. Kende ko mela masanga. Finga na yo. Nyonso wana ozomona ngo normal. Yeba ke
ozali kosalela mokonzi ya mokili oyo Seigneur Jésus-Christ aye koloba bien que le diable. Et l'orgueil de la vie, tout cela, la Bible dit que ne vient pas du Père, mais vient du monde. Oyo nyoso ndeko na ngai ozali kolula, oyo nyoso ozali komona ke yango mutu eleki malamu na mokili oyo. Bible alobi na biso ke ewuti epa ya tata te, me ewuti na mokonzi ya mokili oyo, oyo azali diable. Yangwale du verset 17 alobi boye. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mais bien aimé, Bible alobi na biso ke mokili oyo ezali koleka na baposa oto uchi kotanga. Mais oyo azali kosala volonté ya Nzambe, yende mutu akotika la libela na libela. Mais bien aimé, totala ba président de la République, ba star ya minene oyo bazalaki na bambongo ebele, oyo bazali komitambwisa na baposa ya mokili oyo, lelo bazali wapi? Bakufa, bakombo na bango etangamaka lisusu te. Mais ba oyo bazali na mokili oyo bazali kosalela Nzambe, ba oyo depuis tangu ya kala, atako bakufa, mais bakombo na bango ezali kotangama tangu nyonso. Yangwana verset oyo eye koloba ke oyo, c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Lelo oyo me bien aimé Abraham azali susute, Jacob azali susute, Jean azali susute, Esaïe azali susute. Na tangu na biso oyo pe ezana basaleli ya Nzambe, ba oyo bakufa me tozali kotanga toujours bakombo na bango. Lokola Saint Ale Moloto, lokola Dr Didi Denegran, tozali na basaleli ya Nzambe ebele bakufa. Mais lelo oyo grâce ezo sala basoki mutake na lola azo mona bango. Mais bien aimé, le verset oyo ezali noir sur blanc que mokili ezali kolekana ba posa na yango, mais oyo azali kosala la volonté ya Nzambe azo kotika la libela na libela. Yangwana me bien aimé, tokangama na mokili oyo te, parce que un touti komona que ezali dirigé epai ya Satan le diable. Basine nini oyo tokoko bakisa lisusu po oyeba eke ozali dirigé na mokili oyo. Lelo oyo me bien aimé bato ebele ba projet na bango ezali kosalama toujours na biloko oyo ezali ya mokili oyo. Ba plan na bango nyonso ezali toujours kosalama na biloko ezali na mokili oyo. À part la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'exhibition des choses de ce monde et l'orgueil, yangonde ezali kolakisa eke tozali kosalela mukonzi ya mokili oyo. Mais bien aimé, eloko nini esalamaki na batu oyo baza na attitude oyo tozana yango na mukolo ya lelo? Tozonga mwa mukie na sima, tokoya komona eloko nini esalamaki na tangu ya kala. Tozo Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le verset 37 et 39. Tomoni ke biloko touti kotanga, ba liste ya ba biloko touti kotanga na 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17, et koyebisa biso eloko moko. Awa sikoyo Matthieu chapitre 24, le verset 37 à 39. Alléluia. Alobi na biso boye. To bandata 36. Seigneur azobenda biso matoi. Yo nangai. Alobi ke koyana ye ezana mutu moko te ayebi yango.
Ça sert à rien de se focaliser dans les choses de ce monde. Qui, le maître, le gouverneur, l'empereur et le souverain, c'est lui le diable. Parce que moi, mon conducteur, tout comme on a hébreu, ezali, ba définition wana. 37 à l'obiboy. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Amen. 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Excusez, mes bien-aimés. Bible abendingai matoyi na yo alobi ke oyo elekaki na tangu ya Noé yango pe ezali kosalama na mikolo na biso oyo. Nini oyo ezali koleka na tangu ya Noé? 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Marie, leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'événement du Fils de l'homme. Mais bien aimé, Bible alobi na biso que lolenge ezalaki na tangu ya Noé. Oyo bango bazalaki kosala c'était quoi? Manger, boire, s'amuser. Ba projet nyonso ezalaki kosala makaka selon les désirs de la chair. Kobala, nani kobala lobi, nani kobala lelo, toko kende feti, mukolo nini mwana akokula, mukolo nini anniversaire nanga ezali, mbongo toza nango to sombela ndaku, toko kende voyage place boy, elamba o eza malamu te, nako somba elambo eleki plus cher, nako somba voiture eleki plus cher, de tout ce que les gens faisaient à l'époque de Noé, ezalaki que les désirs de la chair. Tangu Noé azali ko belela, ba mona que Noé abeli liboma. Parce qu'à l'époque, mes bien-aimés, la pluie ne tombait pas. Alors, Sangu Nzambe a inculqué Noé que déluge ezali koya mai oyo tozomela eko wuta na likolo mutu abandi ko seka alobi ke depuis mokili esalami nanu tomona yango te. Pona nini yo ozia koloba na biso ke mai eko wuta na likolo? C'était étrange. Du fait que Noé aza kolona ba vini na yeme bien aimé, les gens pensaient que à Langwe babandi ko sekaye. Et ça a pris 120 ans, mes bien-aimés. Tangu liloba wana ebimi 120 ans. Lelo oyo prophétie ekoko bima. Mais ezoko kanate mutakoloba ke musala nzambo wana za lokuta. Mais bien-aimé, ba prophétie ya tangu ya kala ezale ko umela tala depuis nzambe apesi liloba que déluge ekoya batu babande ko sekaye. Mais bien-aimé, alobi alangwe masanga ba continuer na bango na ba désir de la chair. Le verset 39 te uti koyoka ke tangu yango eyaki nzambe abetaki lisusu porte te. Mes bien-aimés, c'est ainsi que tout le monde baye ko kufa. Bible alobi na biso que c'était 8 personnes seulement. Mes bien-aimés, Dieu n'a pas besoin de la quantité. Dieu n'a pas besoin de la quantité, mes bien-aimés. Mais Dieu a besoin de la qualité. Tangu ya Noé, batu bazalaki ebele. Mais Bible alobi na biso na 1 Pierre ou 2 Pierre. Non. C'était 8 personnes seulement. Noé na mwasi na ye bazalaki na bana misatu, e bana misatu wana bazalaki ba mibali, pe bazalaki na ba fiancé na bango 3.
La Bible nous dit que 8 personnes seulement ba o bakotaki na arche et tout le monde ba o bazalaki koseka Noé ke ameli lungwila, ameli whisky, ameli lotoko, tout ce monde là, mes bien-aimés, la Bible a lobi na biso que ils se sont noyés. Mes bien-aimés, tolanda dirigeant ya mokili oyo te, tolanda mokonzi ya mokili oyo te. Yango la Bible alobi na biso to se focaliser na babiloko oyo ezali céleste. Oyo ezali céleste yango nde tosengeli ezala objet ya méditation na biso. Nani oyo azali ko diriger mokili oyo touti komona noir sur blanc que ezali Satan le diable. En conclusion, mes bien-aimés, lolenge locataire azali ko bebi ndaku et puis aye ko nganzama na ndaku ali ko futa susu ndaku te, alingi lisusu ko changer biloko nyonso ekoma ya ye. C'est la même chose. Nzambe azoko loba na biso ke azali koya po a récupérer ndaku na ye. Lolenge nkolo lupangu alingi abengana locataire wana a changer babiloko nyonso na kati ya ndaku. C'est la même chose. Dieu azoko tinda ba serviteur na ye ba beta kelelo baloba ete ngonga ekoki deja. Ndenge délige et aiko surprendre batu ya ta ya Noé nde lolenge pe yo na ngai tokozala surpris, mes bien-aimés, pour que fin ya système de choses oyo eya. Nzambe azotinda mwana na Seigneur Jésus-Christ non comme Seigneur et Sauveur, mais il vient maintenant pour la deuxième fois comme un roi avec une grande armée pour venir juger. Pour venir juger, mes bien-aimés, lolenge oyo yo ozali kotambusa bomoi na yo. Akoya kosenga nini oyo sali na ame oya che kati na yo. Il était ici 2000, plus de 2000 ans passés. Sikoyo apesa biso ba instruction. Atiki bana na ye po bako kopesa attention ke mokili oyo ezali ya yete. Diable ye mutazo mukonzi na yango. Mais azoya sikoyo abengana diable naba oyo bazali kosale lokola locataire mabe naba biloko oyo ye azoko bebisa na kati ndako alongola yango po a rétablir le royaume de Dieu oyo alobi ke na Daniel que il établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Mais bien aimé, voilà message oyo Seigneur achenga ake nako ko partager na bandeko. Tika ete nzambe apambola bino bokabola message oyo na yebike eko toucher mutu quelque part oyo akanisake mokili oyo ezali ya nzambe. Potolobango tangu nyeso mokili ezali ya nzambe. C'est vrai mokili ezali ya nzambe, mais ezali dirigé mukonzi nango akoma Satan le diable. Est-ce que yo okozala parmi ba faux locataire o bali ko futa ndaku mbonga ndaku te nako bebisa biloko ya ndaku na ba peinture, ou bien ozali parmi ba vrai locataire? Mais bien aimé, moko na biso akolakisa ngo na comportement na ye, na ezaleli na ye, na obéissance na ye par rapport liloba ya nzambe. Nde yango mutu ekolakisa ke ozali vrai locataire oyo bako bengana te, mais ozali faux locataire. Tika ete nzambe ya lola apambola biso, apambola batu nyonso pe bokabola yango. Yango na lingina tika bino na prière. Seigneur Jésus aux nzambe ya bomoi. Oh Maria la bosha. Rekandara boshindara masende.
Mankonto yara lendere boshinda la brende. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Nazomona, président Antoine Tshisekedi, Makora ya la bosha. Merci Seigneur. Asala, attention, mon président. Nazomona, bazoko memayo. Merci. Vision, presque même vision, namona kengo quelques temps passé. Merci Seigneur. Nazomona yo bakangi yo ba bande. Na misu. Message oyo ezali ya son excellence Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Nazomona bakangi yo ba bande. Ozali kotambola lokola aveugle. Mais esika bazoko memayo ezali libulu moko munene. Merci Seigneur. Libulu moko munene. Bazali ko memayo. Eza quelques mètres ozoko dinda na libulu wana. Yangwana fobo sala tellement attention mon président, bondela mingi. Bondela mingi parce que peut-être ba conseiller ba o baza tout autour na yo. Bazali ko memayo na libulu. Merci Seigneur. Nako kene musika penzate na définition na vision oyo nzambe alaksinga tout à l'heure. Tika ete nzambe azwa lokumu. Mais il faut osala attention. Entourage na yo eza malamu te. Bazoko diriger yo pona détruiment na yo. Soki osali attention te mon président. Suka ya reine na yo ekoki kozala mabe. O se confie mingi epa ya basali ya nzambe solo. Ba diriger yo. Merci Seigneur. Tobondela. Seigneur na yeko tika peuple na yo liboso présence na yo. Tika ete o touché moko na bango. Tika message oyo ekoka kokomela biso pe to méditer nango. To démériter na le plaisir de ce monde. Parce que ezali eloko oyo ewuti epai na yo te. Lolenge munguna alakisaki yo Seigneur, le royaume de ce monde et sa gloire. Pe oboyaki yango Seigneur, tika ete biso etant que peuple na yo, tozala na même attitude. Merci Seigneur Jésus. Marie la bouche. Merci Seigneur. Rakande ya la bouche ndaramasenda. Merci. Nazali komona message oyo epesami mingi. Kolo ayeko changango a cœur lisusu. Alobi nangana yebisa o ezapo na Papa Kofi Olomide. Papa Kofi Olomide na yebi yote. Nanto kutana te. Na yebi yo etant que musicien munene. Nzambe alobi na yebisa yo rakanda ya la bosha. Na yebisa Papa Kofi. Nzambe alingi yo mingi. Atindi basaleli na ye. Ebele. Po bapesa yo attention. Kasi olingi kozwango au sérieux te. Nzambe alobi na yebisa yo Papa Kofi Olomide. Soki seulement o bongwani simana yo ezana batu ebele bako bongwana. Parce que ozali lokola pilier na kati République démocratique du Congo. Diable azali ko réclamer âme na yo.
Marelabo Shandara Masende. Diable azali ko réclamer âme na yo. Kasi na bolingo oyo ya Seigneur Jésus-Christ. Oyo ye aye ko kufela biso. Azopesa yo chance. Lolenge avi merabosha. Lolenge avizitaki papa Wemba na prison. Kasi tangu avisite ye abimi, aye ko changer na ye point de vie, a continuer ko servir Nzambe mokonzi ya mokili oyo. Yangwana papa Kofi, na ye ko yebisa yo, nkolo alobi na ngai. Bongwana. Po batu ebele pe ba bongwana sima na yo. Asali yo grâce. Ba oyo peut-être ezali ba dernier message. Mara ya lebosha. Ba dernier message oyo azali ko pesa yo. Oyebi yango bien esika yo zali. Na mukoloni ya kokufa. Oyebi yango deja. Mara ya lebosha. Papa Kofi Olomide. Oyebi deja que ngonga na yo ezoko koma. Mais Seigneur Jésus-Christ alobi yaka mon fils. Viens, tu es encore le sali. Viens, mon fils. Viens. Lolenge criminel. Oyo ba tachaki na la croix. Ensemble na Seigneur Jésus. Azalaki destiné pour na kende na liwa. Na enfer, na lieu de tourment, kasi na ngolu na ye, asalaki nini? Aye ko reconnaître que asalaki mabe. Aye ko yambola, na ko yebisaka mosusu wana, que yo ozali ko finga ye Seigneur, tala azali ko kufa na liwa ya criminel loko la biso me ye asali eloko te. Seigneur abaloli misu kote na ye, alobi ete, Naliloba oyo yo o reconnaître que nga nazali mosali mwana ya Nzambe. Lelo na yebisio ke tokozo kota na yo na paradis. Criminel azalaki destiné pour akende na lieu de tourment 2 secondes. Aye ko bongwana. Pe le même jour azalaki na nkembo na paradis. Papa Kofi Olomide, Nzambe ache nga liloba oyo na yebisa yo. Lolenge ya criminel wana, azoko tanda loboko na ye. Viens, mon fils. Il n'a pas besoin que aucun de ko souffrir na éternité. Oyo, y a pleurs et grincement de dents. O saleli mokili mingi. O memi bana ebele na perdiction. Le génération et de génération. Mais soki yo o bongwani. Batu ebele wana pe bako bongwana. Seigneur Jésus-Christ. Oya kufela ki yo nangai na la croix alobi viens papa Kofi Olomide. Merci Seigneur Jésus. Ezali dernière chance. Kopesa yo po alingi yo. Na insiste lisus. Tika ete Nzambe ya lola azwa lokumu. Na lolenge ya papa Wemba. Asezisaki chance te. Lelo oyo. Nzambe mutayebi. Esika ye azali. Randa yele bosha. Merci Seigneur Jésus. Tika ete kombo na ye ekumisama. Nkembo na ye ekende tangu nyonso na liboso. Merci roi d'éternité. Totombola maboko na biso. Seigneur, kimia ezala kati na bana na yo. Merci na ba vision na révélation oyo pesingaye. Na livre message lolenge oyo yo olakiselinga yango. Tika ete message ekomela
les deux personnes. Oyo otie kati na ngai seul moyen na koko teindre bango Seigneur ezali oyo. Naza sûr et certain que okosala tout le moyen possible pour message oyo ekomela bango. Merci Seigneur Jésus. Tika ete nkembo na lokumu ezongi pai na ye na tiki bino na makila na Yesu. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.